Mobali abomi mwasi na ye likambeleka na RDC bovana kichele boso na bwaki le binu matière borotu nanga abomi mwasi na ye ndenge nini mama o azolela oyo komo na ye mama Christine mobali o asali pasi komo na ye papa Emma la famille maman Christine azwaka papa Emma lokola gigolo na ndako ye moto asokipaka na nyonso afutelaka ndako asala kazando etc. Papa Emma musane ka kozala mobali ya ndako la famille nzoka papa Emma tanga azala ko vanda na kasa ndaka mama Christine azalaki déjà na Oyoki elengi ya Congo tapelema 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 mobali abomi mwasi na ye likambeleka na RDC bovana kichele boso na bwaki le binu matière borotu nanga abomi mwasi na ye ndenge nini mama o azolela oyo komo na ye mama Christine mobali o asali pasi komo na ye papa Emma la famille maman Christine azwaka papa Emma lokola gigolo na ndako ye moto asokipaka na nyonso afutelaka ndako asala kazando etc. Papa Emma musane ka kozala mobali ya ndako la famille nzoka papa Emma tanga azala ko vanda na kasa ndaka mama Christine azalaki déjà na projet na ya ko voyager akimane na Canada ko vivre vie na ya sika la famille papa Emma asalaka ba procédure ya passeport na ye passeport ebima azwi kutu visa Canada mama Christine tanga azobongisa ndako amoni mikanda ya papa Emma na ndako amona ke papa Emma passeport ebima visa Canada pe ezali asali confrontation ya papa Emma alobi Emma ngana tova ndako moko comment se fait que yo sali mikanda passeport yo ebisanga te donc yo zo envisager okimanga kuna pe papa Emma akosi lisu Christine ote chérie na ngai eza lokuta ba passeport ozomona o eza mikanda ya ngana yo to okene kutu Canada ensemble yo za mwasi na ngana koko boya yo te la famille mama Emma pe asepela na sangwana ke yazo kene Canada akenda na quartier mobimba apandi sango ke ye azo voyager na mobali ne bazo ke Canada apandi sango na famille mobimba ke bazo kene Canada la famille esuka ki wana te mokolo o ba voyager ke kokaki jour ya komata avion ekoki mama Christine akena papa Emma na aéroport tango bazo komaka na aéroport mbala moko papa Emma alobi na mama Christine zanga libanda ngana sala ba démarche administrative nyonso apona bengo to mata avion la famille depuis mama Christine abana kozela papa Emma na aéroport Anzeli adzela depuis 19h papa Emma azoya kate 20h azoya kate 21h azoya kate 22h papa Emma azoya kate nzoka kuna papa Emma asalaka déjà formalité nyonso amataki na kati ya Air France a décollé déjà la famille bato bamona kaka boye mama ko azolela na aéroport ye moko mama nini kaka ni wana expliquer biso ke ye bakosi pa mobile ne papa Emma akosi a voyager sans ye pour ani papa Emma asali boye et la famille esali passe makasi hein en tout cas esali passe makasi na zain kutu makasi ya koloba mama Christine vraiment zala makasi ça va les papa Emma yope bakosa ka moninga bongo point no ebiseka vérité te ke ngana zo voyager na ngai pourquoi pour ebiseka vérité préféré kosa e bongo on nourrit na espoir alors que bobo taki bada misato en tout cas courage la famille quel conseil occuper sa maman Christine courage la famille non ko boire les deux matières courage oui allô oui on dit ma père oui on a kipianyos azana ba problème azana timate de kotinga na kiso tena ditala sika soto eba bon on a un problème il y a un problème dans les réseaux sociaux quel est le problème dans les réseaux sociaux comment on donne les sous azana problème de poke na azana timate na sio ça que na réseau de oui tango na bio kanga ko lebelete tango za na ba problème ok na réseaux sociaux que les réseaux sociaux pour ba côté là kuna siko obenga siko pour la problème kende ka na réseaux sociaux bato ba côté là kuna kende kuna bazana ba pesa ba solution siko y en privé réseau on te pesi ngase ana réseau donc lingola kitanga ko lo réseau on te pesi ngase uzubi ngapi pour mwambazeni na age no ko le mwambazeni Emma kofongola nalobi boye ngai sel sujet oyo naza nango na yo eza likambo ya passeport na yo alors passeport na yo ezoya lobi na DHL eye wana agent ya voyage aye azwi yo okoti omati mais ceque otango oyo bamwambazemi basalaki dossier na yo nasalaki yo moko nasalaki dossier na mwana te donc ndenge oza na zemi wana loba ozela obota soki oboti nde wana okokoya na mwana na minute oyo eza sur na moyen oyo ya poto eza te
yoka zela yo kutu bayebi ke ozalaka nanga bongo mari na bible oyo azwaka zemi alobaka nini na famille yo mpe lukaka oyo ebele kooloba Comprenez exemple en Bible. Tu veux combien de fois on peut exemple en Bible. On peut faire exemple en Bible. Ça les font. On a ya le colon le Bible. On s'en va te mettre. Ça la bâtiment. On va aller au Canada. Manana tu mets dans le okoya Canada yo moko wana okoya yo moko soki na mwana il faut bakisa mbongo basala démarche mwana parce que eza lokola yo zo peser 85 kilos na mwana libumu comme le 90 kilos 5 kilos na avion ba foutre la hango il faut foutre mon c'est moko botala mininga ekoki bape makambo écoutez très bien boyoka kwa nini mobali ozali na mwasi nanga aza bien aza présentable aza kitoko emsu aza mayele baja oyo olingaka me yo mobali mona suka bafoke trompe na mwasi mo boye libanda pourquoi erreur nini ekokima na mwasi na ndako parce que mibali nyonso bazala na mwasi moko na kati ya bible bakoya na berreur ndeti nani eti ada na eve ada azalaki ka ye moko nzambe ayi kopesa ye eve mwasi ka moko wana azalaki na ye me sukasuka eve akende kotrompe ye na nioka epui babebisi babemi mokili ya mibali samson azalaka na mwasi moko sukasuka mwana mwasi wana ateki ye akati suki abemi mboka eyebisanga bato nyonso baya na bible oyo bazalaka na basi ebele esomona bino bakuya na berere david kutu roi david azalaki na combien de femmes plus de 30 quelque mais toyokana nasamba na be te roi salomo azalaka na combien de femmes plus de 32 quelque nde toyokaka mais toyokani nasamba na be te soki bino badescendant ya bato oyo bamonigane tozwaka baexemple na bible nana ekotaka basimi balete yebaka meka libala ekotaka mibali mibale te mwasi kosaka mobali na yo mobali lingaka mwasi na yo. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Yaya tolali tolamuki likambo somo pe likambo pasi boyoto okuta ndeko na biso ya mwasi oyo akufi na magoda basoda basali esangana akufi ndeza boyende tozoloba boyende na biso aza lisusu abomo itende na biso aza ya kokufa basoda boza bitera bebe ke kosala ya biso ya mwasi esangana boye pourquoi soko za na posa ya video boza la posa boye ba isusu ya ebele kolekanga bokotaka poko makaka barumbu magoda bokomona epi bokokomela ngai na bakommentaire oyo bino bozi bomoni likambo ya pasi tolali te biso bandeko na bino tozomona pasi biso bana basi okobima boye okutani na bato basali ya mabe tozosala bato oyo nini botela biso sécurité papa na ngai nazosenga na vidéo bolanda histoire à moi sur bien bon moni moi sur yo
azaka sai comme na mushi ya Mozi Montobile. Moi si a tweeté Samuel tweeté policier à Légion pire na Kinshasa. Yeba ke moni moi si wana azambanda na yo ndingo zomona yo wana. Yenda tindala ke mbongo akima mbujema aya kuna isika bozali. Moi si wana nazotanga malembe boyo kaebi. Aboma mutu na lufu achela mutu poison. Ay baiba mutuka na tweete wana. Bakimisa ye akoma na Kinshasa akoma Lubumbashi. Ayena mobile musu na Kinshasa akoma na Lubumbashi. Azipe mobile mususu na mbuji na Kinshasa baeti Lubumbashi. Tango bakome Lubumbashi akimi mobile wana bazaki mibale basi mibale moko bakanga na prison po bazaki bazotamana ba me armée. Siko tango baiko kanga bango ye akima akenda na Kasumbalesa azu mobile moko boy motard comme on a Dani Biaya papa ya mwana ozo aza na bébé wana oyo bezo benga RG mobile wana akutaka pe na zemi ya mutu mususu kombo na ye zemi wana mobile wana ya fiska bongo aza na mujima pe zemi wana bazo wela ngo na chef ya bakwa Sumba bazo wela ngo na Chimanga bazo wela ngo na mobile moko boy Serge. Donc zemi wana eza na papa soki 9 ndinga za wana mobile wana donc ne bavanda ki ne soki makambo nazoko sabotu na Fabien ayebi yango bien azana mobile wana azobimana papa moko azotindika vélo na Kasumbalesa donc yende azaki wana donc amona ka 20,000 na maboko so amoni 20,000 même 5,000 ye nzoto na azaka na à l'aise donc yende azawana asinga na mbongo ebelete mbana moko yo quand ozomona za mwasi kitoko elengi ne ozomona wana azaka na très légère même numéro na yeso na pesi bino ko benga akoya ko ndima même na hotel siko zali à l'aise pende ngaza wana soka vandi na ndako nayo mokolo akobima il faut aiba yo mbongo bandako abanganga kisi ndenga za wana keba na Kasumbalesa tourna film moko ya kosakana te mwana velo alekate mwana chariot alekate donc motard alekate baoba memaka mikumba te ngape na ke kolokota ye na carrière na kisamfu kuna azovanda na restaurant moko bo mama wana pesaka ye place avanda pona mawa mais a tourna pe film kuna botola mwasi ya bato abomama bale yene ngaza wana ataso oza na basi disi ya boya na mais soki aye fare yo boya basi no ovanda na ye mais suka na ye akoyiba yo aibanga biloko akima ne ozomona epe famille moko bon papa wana botati miyibi nde miyibi babone jambo yenu mala ingine mimi nakuya tena kama mlifuata hii video yangu napita hapa njo paka huyu dada moya njo paka huyu bibi yangu moya ule alikuwa bibi yangu muangalie tu vile eko pale njo gisi nilimutoshaka kukalemi na muleta Mkolwezi mukompare hii foto iko hapa niko nayo ya mingi na ile foto natokea kupublie hii video yangu precedente. Huyu mwanamke leo ananionekanisha mimi na kuwa pumbafu eko na jipermettre kuya kunichambula kukazi kunichambula pa nyumba pale tunaanza kuishi naye mu presence ya batoto yake mu presence ya bavoisin mu presence ya batu bote eko ananichambula vile mimi niko wabuchafu nilikuwa wabuchafu niko maskini niko mubaya kumacho ye ni mzuri sana. Muangalie hii foto iko hapa njo maisha ile alikuwa nayo kukalemi pale mimi namuoa na mutosha kukalemi na muleta Mkolwezi. Leo anaanza kunifanyizia hiki kibengo ananifanyizia leo na kunichamburia hapo yulu na kubeba babwana bengine. Na mwe benye babwana muna mufuata huyo mwanamke. Amumujue kile eko. Mutanirumia sana. Amumujue kile eko. Asha kusema bia mingi na muwe mifano yake. Mshikwa tu na mshikia sema ni wabie vile muna muona kumacho ni wabie. Ula na mfanshia kuye wabie kule kumacho yake ni mie huyu munaona hapa. Na anafikia ananitomboka mie na babwana bengine. Bamwe bale Mungu na mfuate. Amuywe mifano yake na amuywe tabia yake na amuywe kile eko. Pale muna muona ni mwanamke, ni jumu unaenda kupatana naye mwaminiti kidogo mnaachana. Hautaweza kuikala naye munyumba vile mimi niliishi naye. Hauta supporter na hautaweza kata siku moja. Mtanirumia sana. Hiki mimi nasema
mina trop c'est trop, ana exagere sana kunichambula, kunipiblie mwatushi, kunichambula bya bibaya, kunizarau bya bibaya, na mimi nafikia mwisho. Sasa vile anapenda kunizarau publiquement, na mimi tamuzarau la mie publiquement. Musikie na mumufate huyo mwanamke, mufate tu bien. Mwangalie ile video, ile foto iko pa ile video na hii foto mnaona hapo. Mfanye difference wapi alianza kuteswa na wapi anaanza kuishi mzuri. Na kuambia wewe mwenye Claudine, utilie attention. Danger leo kuna kuja. Unachokoza mambo, danger hiyo. Babone bangu jambo yenu. Mimi naanza rando na huyu dada mnaona hapo. Mtanirumia ili mimi natafuta kusema. Mtanirumia sana. Memuteke mashikio msikie. Huyu mwanamke alikuwa bibi yangu. Claudine, nataka kukuambia hivi. Mu maisha il faut qu'on reconnaissance. Leo tu me traites moi d'irresponsable. Mie Augustin nakuya irresponsable. Nakuwa na comportement mubaya. Unayua maisha ile unaanza kuishi kukalemia avani kutoshe kukalemini kulete kukolezi. Unayua bien maisha ile ulikuwa naishi kukalemia. Na hii maisha unaanza kuishi leo mkolezi. C'est grâce ya nani? Kama tu kuna heshima tu sana na bumuntu sana, ufunge tu kinywa chako. Kama unaendelea kupublier ile mavideo kuna ipublier vile mimi na kuya irresponsable, taendelea kufanya rando na wewe. Niko nabeba mavideo yako ya zamani, mafoto yako ya zamani, niko na ipublier. Bale bana kuona leo unakuwa mwanamke mzuri. Ni grasi yangu mie ndio nilikutosha kule kukalimia, ulikuwa nateswa na kuhangaika. Mie ndio nilifanya depense yangu, makuta yangu kutosha kukalimia. Kule ulikuwa nalala chini paluchaka. Unakuya Mkolwezi, unaanza kulala pamusi. Unakuya Mkolwezi, unaanza kuvala na kutakata na kupakala mafuta ya bei na kutakata hiki huko leo. Leo unaniona mimi nakuwa kumbafu, unapata babwana bengine. Bali unaona banakuwa balazima, mimi mwenye nilikutosha kukalemi na kuwa sina walazima. Unanitendea vile ulinitendea mnyumba. Na huko unaendelea kunifanya mabetizi na kunichambula katikati ya batu. Mimi nitafanya rando sasa na wewe. Takuonesha batu bote batakuona, bana batajua kile ulikuwa na kile uko leo. Na maisha ile kunaishi leo nitaisema na nitaipublie, batu bote bataijua. Nilikala kimya sana, trop c'est trop. Nilikala kimya sana, trop c'est trop. Endelesha na utaona kule tutafikia wewe na mimi. Nitakupublie a tel point utasikia na haya utakimbia Mkolwezi. Ulinilaka kwa wewe utanikimbiza mimi. Sasa tutaona wewe na mimi nani atakimbia. Sasa mbali ba chantage, sasa poto zonga na mobali. Mobali bana za omayet. Oyebi ya omayake na bala mwasi musuna kini. Abala makoko. Star muneni, star na biso. Ozo sa mbali ba chantage ba vidéo sur moi que vidéo c'est 2 ans passé parce que totali penzana ni bien ça apporta liboko vidéo ne publier eza apporta te. Ya luka kimia ko ya. Comme on ko za I am strong. I'm strong also ka sara wo mi mona ko kemba ko beta batu nyonso. I am strong kasi I'm strong linga na kemba. Lo mo ko so kemba o beta. Tala mama luka kimia. OK? Wa mo bala batu somba pena place na yo pena. Oza mo mukoloti. Oza mo sa yo mo pe, ozo mo mbala yo mo pe. Na vie un jour. Na ba vidéo ya boy mama ta ko to tulia mo boni boy. Ko ya. To constater na Jahed pas mais c'est 5 vidéos to totalement Jahed. Donc il y a eu un film tout ça moins doué. Comment Papa, moi na kaye ba beninga yawa. Na ki mamba ko camion ba ma dessocié commis déjà oye utaki Goma robi. Ah oye commis ya Goma. Ya Goma. Na bongo ya Kwilu yite. Na oye Matadi. Kwilu masangu. Ah Kwilu jambo. Ma desu ne uti Goma. Ah bon. Iye ki ndira ya masuwa po kuna rokora ya vie matate. Yango wana ngana ke. Pas de problème. Siko yo uzuma erni. Bon siko na sisi.
Donc on est là toza na makambo ya likelema. Pour Lubi ezali 4 jours là ont font le portail. Bana kutu balali ya funglio. Jour wana oye ignore. Oye ignore. Enfin heure oyaka ngai na ubeta porte. Na dionguli wana na moni baleko tiko na mutuka. Mona dionguli vona utala yo. Eh maman, ça va chérie, to kutana. Ouais. Chérie ngoyo. Sérieux what? Te na so ulbaka. Ko saga bana ba yali awa bana ba politique to keba junga na yo kanga na sa respect vanda wana pesa ngana la yango na ke mabetu lo mama ke bo ero ningo kosa ni vanda wana vanda Ubimate lelo kubimate mbalo saka nanga mingi ba obeta maboko beta makulu naskali na yo te beta makulu mbalo kumi kusaka nanga mingi ngana kumi kula ngobobe na yo tabebe na yo ya bebe na yo omoni langa ngana kolisi bana bui yo banda pona pesa yo privilège kende kuteka na zigida il fallait que ta vie wana mkulu ya na salaire grave obimate Tito banto bazo yo kawa olingo bimisanga yo kwa mwasha nduma omoni yana kwa na tiki bano yanga na boko li bango na pasi mama na biso alakisa kinga kinduma te na ebite na kana kolinga mibali ya mikuselo kwa kechi tala obi ngana yo to ko pempa na ngana yo ko kata tele na pali mo yende to ko pempa te ngai nduma o crash na ya ka iner mboko nini nga o so na yo benezer pona makamu ya likele manabiso wana nina kango sana kinduma bano ya ngai bakoli bangona bakomi batata minene bazali na bana bako banini koma papa ya ngonda oza kufinge mukuse et pourtant ngonda zambinga na botie na mobali mosusu tu raison na botie na mobali mosusu oza ingrat yo ne moto oza ingrat na kokena pete tokotala biso lelo basi moto tokoma koleisa bibali po misala eza te nakobima susu te na fani biso basi moto tokoma koleisa mibali tozobima 4 heures na sote na meto nakende koleisa po naleisa yo sommaire international yo ya koloba na ngai bafiere ya pamba oza ne loko moko te nakokende pai ngai naza kosala na teki safe awa na teki safe naza kosote yo mbala moko na mbete yo olali ngai nakende aluka mbongo yango mbongo napesa yo bana kosala commerce dame mandondo kolo terre na France na Saint Etienne papa na kaka Daniel Matondo kaka Daniel Manono kaka Daniel Manono zila lelo mwana na ye akomi joueur monene a bientôt mwana moke aza na école de foot a bientôt ka lobeta na Léopard eza mabe tala siko ngonda papa ya ngondo jo finge ngonda monene bima na mona yo etalinga ndako bima te pona na kisango na na lelo moko pe ya mabe te mais lero ne kokanzala nga soki na koki nzala zunga retard ngai etali ngai te kota na ndako obima te na mwa mbisi na ngai na kolama na kolia ngai moko etali ngai te kota na ndako obima te kota wana na kokota te kota te na kokota te olingo monera ngai soko po olingi bituma yoyebi ngai te na bunda te j'irai devant mon mère na kozile te na kokota te des doigts à ma main fidélité. Je dis fidélité. J'annonce à mon mari que j'entre pas à ma maison. Jure au quota. On a mon athée. On a mon comme ça. Tellement. Tellement quota. Na quota te. Tellement quota. Tu gagnes na quota te. Au quota. God.